parti des vaillants. ACP, parti des bâtons. Alliance des Congolais progressistes. Nous jurons avec loyauté. Nous jurons, nous te promettons de toujours bien protéger ta renommée. Gagner le grand pari de l'émergence, c'est ça notre défi en permanence. Liberté, égalité, démocratie, développement. Nous sommes fiers d'être ACP. Liberté, égalité, démocratie, développement. ACP, allons de l'avant. À nos vaillants soldats partis en guerre, que l'amour sacré de la patrie vous commande. Laissez, il est bon, ne jamais baisser les bras pour résister à l'ennemi. Congolais, bravons la peur, nous devons affûter nos armes pour... Mbote bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso nzamba pambola bino ya bino ndeko Kongo alenga ya solo bandeko kimia nzambe za na mabota na bino. Bonsoir pe bonjour na bandeko nyonso tu boyebeke mokili ezali ya kokabwana. Baye baza na Canada baza pe na tango na bango, baye baza na Lubumbashi baza pe na tango na bango, pe baye baza na Asie kuna na Chine pe na Japon. Biso pe en Europe toza na tango na biso, bato baza pe na Russie toza différence yaba temps. Donc yangwana tolobaka toujours bonjour pe bonsoir. Ngai ndeko na bino Kongo alenga mwana mfumu Kimbangu. Lelo bandeko tomemeli bino masolo oyo tokosola mokolo ya lelo. Kasi ya solo bandeko lelo tokosolo la makambo mosusu te, makambo ya Kongo tobengi masolo na biso. Ba emission zaka mibale, masolo na biso tolobelaka politique ya mboka pe social ya République démocratique du Congo. Poko kwa ba indo nde tolobelaka maetali ba koko na biso o bango basala na mabele oyo ya mfumu Kimbangu. Bandeko na ngai tokolobela lelo ville ya Kinshasa. Ville ya Kinshasa boyebi ki ya solo numéro 1 ya ville ya Kinshasa ezali bongo président ya ACP Chantini Ngobila Mbaka. Président Chantini Ngobila Mbaka ya solo bandeko lelo tokolobela ye actuel président, gouverneur, pardon, il y a ville à Kinshasa, puis président, il y a parti politique à monnaie de la RDC, ACP. Bande konangai, masolo tokosola lelo za mulaiti. Kasingande konabino na yeko sabino lelo ke. Depuis 1960, biso to botamaki nanu te. Bato ba botami na ba 1960 bazali, ti lelo bazali. Ba gouverneur nyonso tour o ba leki na tango Kasavubu, na tango Mobutu, na tango Laurent Désiré Kabila, na tango ya Joseph Kabila, tango occupation nde tolobaka yango pamba te. Depuis Laurent Désiré Kabila yaki na mboka na biso, le pays RDC comment qui occupé par les troupes rwandais. Oyo, ba kota ki na ba institution na biso. Ti mukolo lelo bandeko, toza koyoka nanu ba ki penza nanu te. Mais lelo tokolobela, ba gouverneur oyo, ba leki na Kinshasa, oyo ezali capitale ya République démocratique du Congo. Bandeko na ngai so totali
ba gouverneur nyonso tu bazalaki na époque nyonso tu Mobutu asali 30 ans kasi ya solo bandeko achangeaki chaque 5 ans na ye azalaki kochange ba gouverneur bazalaki ebele tozalaki na bayamu ngungulu diaka slogan na ye kaka alobaki biso nyonso tu tozali bana ya 1900. C'est vrai ya solo biso nyonso tu tozali bana 1900 ngai yo nabotami na 1900 donc me bandeko ngungulu diaka atikali kotikela biso eloko te ya mungulu atikeli biso kaka slogan toza bana ya 1900 ti azalaka gouverneur bandeko na ngai totike komona eloko te oyo lelo tokotala tolobi ke oyo evre oyo toza komona ezali ya ngungulu diaka moto atikela biso yango bandeko ezali ti toleki na bagouverneur ebele bamisuku bakombola bango bandeko ekima ngai me bazali ebele baleki na 30 ans ya reine ya Mobutu. Laurent Désiré Kabila akufi toye kozwa gouverneur mpe mosusu Laurent Désiré Kabila ayaki na ye bandeko atikela biso mpe eloko te. Joseph Kabila ye bandeko toyebi biso nyonso tu gouverneur oyo azalaki na ntango ya Joseph Kabila atikili biso mpe eloko te bato ya Kinshasa kuto balobaka ke ya solo gouverneur oyo Jantini Ngobila remplaça atikela biso kaka bafulu salite. Donc bandeko na ngai ba gouverneur baleki ebele kasi batikeli biso eloko te. Gouverneur nyonso tu azalaka na président na ye. Donc ba président nyonso tu baleki mpe na RDC bandeko ville ya Kinshasa ezalaka kaka na problème. Lelo tozali na Faci Beton Mukwa Tombolo ye lelo aye na système na ye mosusu système bikolo baobenga ye koba abombaka mutu na ye na kati soko ye po kanga ye mona koti na kati abombi mutu na ye tanga kobima abimi azomona mokili mobimba mikolo Faci Beton bakomi kobenga ye koba. Donc bandeko gouverneur na ye Jantini Ngobila Mbaka président ya ACP bandeko toyebi biso nyonso tu boyebi ke Jantini Ngobila atelemaki mpona kolobaki ya solo désormais à partir ya lelo zandu ya monene ngai moko naza koloba na bino boye nateka na zandu na pavillon 11 nakoteka bilamba baforme tozalaki na table na nga wana donc zandu nayebi yango Jantini Ngobila ye alobi ke zandu ekufi. Nani afingi Jantini Ngobila te ezala biso na poto ezala bato ya Congo bandeko biso nyonso tu bandeko tokoboya yango te bato tu bafingaki Jantini Ngobila. Jantini Ngobila obomi mpenza zandu esika bamama bakenda kozwaka mo eloko na bango kolia yo kopesa bango nini okosala bango zandu yango kozala wapi. Jantini Ngobila ateki zandu epai ya balibane bandeko biso toya bato ya réseaux sociaux toyokaki makelele wana nyonso tu bato nyonso tu babetaki mbela na bango mpona kolobaka Jantini Ngobila azali moyibi ateki zandu. Jantini Ngobila ateki zandu epai ya balibane bato basombi zandu etekami bandeko balibane bazotonga société moko na kati ya zandu boyebi bakongole babetaki mololo na ndenge akosakana te bandeko okoboya
kasi ya solo bandeko ba mama nyonso to ya zando balelaki balobi ki ya solo bamusu bakomi kolakela ye mabe akomona akowumela wana te akokende kimbuta atikaka yango ye mpe kaka kotika yango me bandeko André Kimbuta nkulutu na biso André Kimbuta na esprit a bien atikili biso eloko te oyo tokobanda otalela ye lelo seveux za mbongo na ye te mbongo ya leta kasi ya solo soki oza kosala esika il faut exécuter pardon mosala osala yango kitoko po président mpe soki yo gouverneur osali malamu président mpe azwaka bapoint kitoko parce que mbongo ebimaka mpona ville ya Kinshasa esengaka yo nde gouverneur moto kosala mosala po ville wana Kinshasa bandima yo na président de la république. Donc André Kimbuta soki lelo Joseph Kabila a échoué ezali mpona André Kimbuta parce que asala misala malamu te mbongo nyonso oyo ya leta oyo ville ya Kinshasa ezali kokotisa oyo bapesaka na ville de millions mbongo wana nyonso tu place ekenda kizei kwamiko. Donc bandeko lelo tozali na Gentini Ngobila mbaka ya solo bandeko deux fois te. Gentini Ngobila bandeko likambo ya kokamwa meme na ngai moko bandeko nalobi pendaki ya solo gouverneur moko te banda 1960 aleki Gentini Ngobila. Président moko te bandeko depuis 1960 azosala ba œuvre oyo Fachi Beton aza kosala bandeko to ndimaka batu tan bazosala makambo malamu po to encourager bango basala susu ya koleka tokolakisa bino bandeko ndenge zandu ya monene ekokoma na mois de novembre. Gentini Ngobila avec Yemoko, président de la République, Félix Tshisekedi, Fachi Beton, Koba Bandeko. Tolanda to mona ndenge bazali kosala zandu ya monene du jamais vu bandeko na kati ya Afrique mobimba. Zandu oyo to tia commentaire te mais biso moko tolanda avec Yemoko numéro 1, il y avait la Kinshasa, Gentini Ngobila mbaka, nenga zalaki sur le terrain, pona kolakisa ndenge zando ekozala, na ba norme moko bandeko incroyable, mais vrai. Tona dabilili bongo mona, ndenge Gentini Ngobila, na équipe na ye mobimba, avec Jekoko Mulumba, vice-gouverneur à la Kinshasa, bazo lakisa misala na bango kitoko ndenge bana Congo pena balobaka tokos tolanda bilili. D'ailleurs, biso to de loko visiter grand marché ndenge toza ko tongango. Na on rappelle que toza ko matérialiser vision ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo ba congolais nyonso babengaka le peuple d'abord. Alors na kati ya vision wana toyaki likanisi ya kotonga marché ya sika ya monene pona et permettre ba maman nyonso ba commerçant nyonso o bazali koteka awa bakota na kati parce que liboso marché central ezalaki na 3500 places auto tongi oyo siko eza na plus de 80 000 places oyo ba maman bakoya
oteka ba vendeur nyonso ya ba marchandise nyonso oyo olingo so manakati ya marché nakati ya mboka Kinshasa okuta yango nakati ya marché oyo. Donc esika moko ya négoce tellement important que tolingaki totia penza moi ba moyen mingi mpona bana Kinshasa bazala na mwa marché moko ya référence. Bato ebele babane ko comprendre vision na biso te biloba loba babelobi ezaki tellement mingi mais lelo na banzi balobaka susu te bakoma sikola makambo su bon mboka Kinshasa moi masengi na te ya kofinga eza mwa mingi na kosenga na bana Kinshasa solo balandaka bato ya belobi te balandaka bato ya songisongi te bato oyo bakola na ndenge ya kofinga pe basuka kaka mabe. Alors grand marché oyo ndenge bomoni lelo oyo tant ezwamaki c'est vrai pour esalama pamba te il faut d'abord que la structuration financière ezwaki ma temps pe libanais oyo azwaka marché oyo lokola otage abandaki kobloke biso na structuration financière wana kokende kobloke na niveau ya babanke kokende kocorrompre baautorité mosusu mpona marché esalama te. Mais heureusement na soutien tozwaki ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo tobengaka Fachi Beton ayei na marché kiti na marché mpe atali lolenge bandeko banai koteka na kati ya bosoto na kati ya mbindo na kati ya salité makasi mpe alobi gouverneur il faut continuer projet na yo oyo bandaki yango wana bomoni projet oyo lelo etelemi mpe tokozonga awa na tata mokonzi ekolo mpona koinaugure yango le 30 novembre 2023 oyo toza na yango wana toye awa mpona kosenga na basociété nyonso oyo baza kosala misala awa mpona basala na lombango mingi mpenza mpo misala esila noki mpo bamama bazonga koteka awa na bapapa na bacommerçant bazonga koteka awa toza près na 630 magasins oyo bacommerçant bakozonga koteka baétale bamesa eza tellement ebele ke moto akozanga esika akozala esusu so tosilisi awa fo totonga susu marché mosusu kote ya mwamba mosusu kote ya Tchangu mpe mosusu kote ya Lukungu wana nde vision toza nango mpona ville ya Kinshasa ezali bongo vision ya tata mokonzi ekolo oyo tobengaka le peuple d'abord. Merci beaucoup. Matondo mingi ya solo bandeko na ngai tondima bato tondima topesa gouverneur na biso courage maboko pe topesa président de la république na biso Fachi Beton koba maboko pote ya solo bandeko Congo na biso tozana ba richesse ebele il faut siko misala ndenge balobaka kisalume banda il faut kolakisaka ya solo banzela et salama autoroute nga na betaka c'était na président de la république tika elembo ya autoroute yo muto ya liboso kosasa autoroute na tous les présidents oyo baleki na kati ya RDC port ya banane ezali kosalama Kinshasa toyei komona banzela ezali toujours kosalama nzela ya Matadi Mayo eza kosalama mpo ekende kokutana kuna na aéroport Njili donc banzela eza kosalama bandeko yango bandeko vraiment na bandi tolandi zandu bino moko bomoni 3 étages na niveau ya likolo donc niveau zandu ekokomela na Congo bandeko na ngai na baétranger bandokoya na bango wenze pa na biso oyoka pena moto auti Braza aye kosomba biloko na ye na zandu olie ke ndenge ezalaka ke biso tokele basefa banini bandeko kokoma sikoyo moto auti sefa aye pena na zandu azwi pena
5 minutes na ye aye na zandu to bato aye kosala basha na ye na zandu ya monene pour 2 fois te. Donc c'est l'état yango oyo tozwa mpena makoki biso nyonso tu tozwa mpenza maison na biso otongi mwa eloko na yo bana Congo osali mwa eloko na yo obanda osala commerce no na banorme moko ya kitoko. Mama azoteka pena zandu azoteka pena Thomson na ye bandeko nango ozosentir ke no aza na esika na ye ya kitoko olie ke tomonaka banzinzi bazomatela ngombe bazosumba ale biso mpe tozwa kolia kaka babiloko wana yango bamalade ezoya ebele. Gentini Ngobila change système ya biso bakongole mpo toliaka mpo bamaladi bamalaria eyaka lisusu te. Soso Thomson oyo tobengi mbisi bandeko tomonaka mpendaki ya solo eza na banorme ya kitoko. Moto azoteka mbisi aza soin alati pene elamba na ye ya kitoko aza koteka mbisi na ye mpo zandu wana ekozala te ke oye na bamapapa na yo toboka ozoniata bapotopoto eza lisusu te. Makambo change bandeko na nga. Il faut qu'on félicite Gentini Ngobila, président ACP. Tous les mamans nous sont ACP, vraiment en tout cas, Longonia. Merci na président Gentini Ngobila, na musala kitoko oyo, vraiment en tout cas, vous allez sengo biso surtout, ba maman batu surtout ba membre nous sont ACP na Europe mobimba, ba assister mukolo ya inauguration ya Zandu. Parce que ezali fierté à RDC mobimba. Fierté à bakinois na bakinoise. Kasi ya solo bandeko to laksa propriété ndenge Jekoko Mulumba lobi biso ba congolais to laksa ya solo ndenge to zaka propre to lataka kitoko congolais yebalaka kaka. So ba moni biso la mikili awa tala respect ba pesa biso bandeko. Complexe dans l'Afrique, so ba monika congolais côté sika bandeko ba komi ko titila ko banga danze papa mate congolais ya ka pena de influence ko sakana te biso sika tout yaka to kotaka il faut yeba déjà que non noir penda yeko na américain ye moko ta banga ka congolais parce que to yaka pena to yaka deux fois te et la fête ba inviter sika bo peto ko sakana te. Donc, yango zandu pesa na bopeto vraiment en tout cas ekozale sengo makasi pona biso na pesi ba au cadre nous surtout ya ACP en tout cas ba mbote na bino sika bozali na bosanete Movier Clara de Bruxelles en tout cas bandeko ngai ba mbote na bino merci mingi na mi José pe na kata Leverkusen ba mbote na yo bandeko nanga bana Congo tolinga mboka na biso Congo. Congo c'est mon pays. Ngana lobaka ngo na linga Congo mingi. Ti lelo naza na passeport à Congo. Bana bazo ba nationalité mais ngana boya. Na kotika na passeport na ngana ozala congolais. Et je suis fier. Nazo garder nationalité na nga poza kibongai, kibobiso. Nationalité ezape ma bête ezali bien. Mais tous à la biso nous surtout te ka to kendeka to sopa na côté moko non. Biso to pikle nan. To pikle yango toza toujours na nationalité oyo ya biso ya Congo, tozo porter yango po na lokumu ya mboka. To linga Congo, to linga RDC, to linga pe ba politicien na biso, to approcher bango bandeko. Na lobaka eloko mbala mingi. To finga ka ba politicien na biso te me to approcher bango po soki to approcher bango bako yeba ndenge bako travailler. Mais soki tozofinga bango na mosika eza kitoko te tokokoma kofinga na po mutu soki tofinga na mosika ye pa kolinga azongisa yango bandeko bapolitisien baza bandeko na biso toza bandeko toza bamakila moko so basali ADN makila na biso na Gentini Ngobila to na Fachi Beton bandeko bakomonaka toza bakongolais donc tokima bango te vraiment en tout cas félicitations na président ACP Gentini Ngobila Mbaka na musala kitoko penza vraiment gouverneur Gouve kitoko na musala oza kosala en tout cas ekotika le lembo na ba gouverneur so baleki elembo ya Gentini Ngobila ezali zandu
zandu banzela ezali kotonga bakuta ezobakisama lisusu deux fois te je kokosa abeteki mbela visi sa alobaki yango mikolo ezoya banzela mai oyo etungisi biso mingi bandeko problème mai eza kosila kala te courant oyo etungisi biso Fachi Beto alobi courant makambo yango eza kosila baphase mosusu kuta eza kofungwama donc minda pelele pela mikolo eza koya avant décembre deux fois te na Kinshasa minda partout mai ekokoma ebele parce que toza na fleuve Zaïre sikoyo bandeko fleuve du Congo elingi bandosala tokolia bambisi na biso bateau de pêche koya minduki pe bandeko Fachi Beto alobi avec Jean-Pierre Bemba Gombo deux fois te minduki ezali koya. Merci mingi na Jantini Ngobila vraiment en tout cas nzambe apambola bino gouvernement mobimba oyo bozali vraiment bokena mosala o kitoko po biso bana Congo toza na posa mboka na biso ebonga ezala kitoko kitoko. Merci mingi ya solo bandeko tokomi na biso na suka masolo na biso. Abonnez-vous massivement na Congo Alenga TV, partagez émission nzamba kopambola yo bandeko nzamba kopambola yo ezala ngo fele partagez émission po mutu to amona ndenge zando ekomi ndenge zando zali kokoma na novembre baza ko inaugurer ngo ba mama na biso baza ko sepela soko bakoteka na ba norme kitoko alatine kitoko propre ay koteka pena biloko na ye tale sengona ndenge zalaka bandeko yango bandeko tolinga mboka na biso mboka Congo soki batongi banzela ndeko liboso na yo pangosaka kombolaka yango kombolaka nzela na yo liboso wana ekozala esengo mingi parce que ezali nzela na biso nzamba pambola bino tokutani bongo mbala nsima toujours na masolo na biso pe bokoko bayindo. Abonnez-vous na Congo Alenga TV. Ezalaki ya bino ndeko Congo Alenga mwana Fumuki Mbangu Chora de Sulangara. Tokutale bongo balasema matondo ingeta matondo mingi. Protégeons la patrie. Comme on enfouit une épée dans son four, gardons le Congo, notre grand trésor, le bien-être du Congolais et le socle de notre lutte. Vive à notre véracité. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la. La la la, la 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 la, la la la, la la.